Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bande kuni surtout boli awata mama Eliani tu. Mbote na bino surtout ba preta ngai matoi na bino pona koyoka ngai puis musi na bino pona kotala ngai na pesi bino vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup nde bo disposer ata na bino pona kota mama Eliani tu koloba ki mama Eliani to lobini na tout ça la nga plaisir. Merci nde bozo yamba ba émission o tout nazo salela bino. Ndenge pe bo mesana ko yamba ngo sala nga toujours plaisir ko yeba ki ba yebanga bazo disposer ta na bango pona kotala nga vraiment et ça la nga vraiment plaisir ya trop. J'espère que boza bien. De mon côté ça va, Dieu fait grâce, tout va bien par la grâce de Dieu. De votre côté, je ne sais pas. Faites-moi savoir si vous allez bien. Nangi bossa la ngaba commentaire nebo mesana. Ngala bino tokuta na ngaba commentaire nebo mexa ko changa ngaba commentaire mama ni tout et ça la ngaka bien parce que ba banga na yebi ke to za vraiment attend mingi te ko so na ba téléphone tout ça. Ba ta za kebe ke za mingi te pona na ba to mingi balandanga balandanga na Canada, na États-Unis, na Sydney, na Afrique partout. Décalage ya ba heure na c'est un peu difficile pour na to sur la mingi na WhatsApp. Alors na ngaka boko mila komelanga pona ba soki boza bien en tout cas merci beaucoup na linga kina lobake lelo tokosola likambo etali coronavirus tokosola likambo etali mama na kati ya ndako tokosola ndenge nini na période oyo ya corona ndenge nini mwasi na mbali bakoki kozala na kati ya ndako bakoki kovivre ndenge nini po balema te po corona akota bango penza te mais avant tout ça na lingi na napesa mbote na bamama ya Swede nyonso mama nanga mama Jeanne na Swede kuna napesi bino mbote ebele mama Sylvie mbote ebele mama Augustine mbote ebele sauf que naza vraiment désolé na koka répondre na invitation te ndenge bo invité nga normalement le 21 mars il fallait qu'il nazala na Swede il fallait qu'il le 20 mars pour nazonga le 22 pour te na conférence kuna ya conférence ya ba femme na compte cas ya moi de la femme nazaki vraiment invité na regretter bien na bino na regretter hôtel na bino na regretter bon surtout bobongi c'est là kinga vraiment bon nzamba songa biso toza confiné en enfance place toza moyen to bima exactement pourquoi naza ko présenter vraiment ba excuse nanga bolimbi c'est ça faute nanga te oya Macron le bito bima te to vanda so muto abimi fa kota sous après 30 jours alors moyen nga pena bima na otika fumuka na nani mikolebele bongo et simba te nzamba sunga nzamba bumusa mbala sima soki bo bisalinga invitation na koya na ngai kaka ndenge na disposer kitana na ndima kina ya na koya kaka en tout cas je suis là pour vous et faute nanga teza faute ya coco virus todo solo la ba mama en tout cas nena baka ke bana bobenga ba mama bosanini bobenga ba papa émission na bino yango bandi préparer pour le mariage ensemble souvent maman il y a une émission nga ezaka émission moko ezaka ya eza éducative yona ba ke bana bobenga ba mama bosanini bobenga pe ba papa nangi ta solo na bino bande ko nanga on surtout bozo tala ngai na yebi ke biso ba batu mwindu tozaka na mo ba négligence makasi tona mo ba négligence ebele soki likambo za tout mona kaka oyo concerné biso te oyo etali biso te etali boite non boyebi ke na ntango akala biso baafricain toyebaki mingi ke bamaladi oyo eza lokola cancer ezwaka biso bato mwindu te tozala kobenga ke maladi ya bato ya mbongo to mpe maladi ya mindele mais lelo oyo cancer ekoma koboma mingi surtout na entourage na nga nakofeli bato mingi bakofi na maladi oyo ya cancer ça fait peur maladi wana ebomi mpenza bato ebele alors sikoyo ndenge tozalaka kolala kolonga toyebaka te oyo ekoya lobi nde na bakele lendemain appartient à Dieu. Même aujourd'hui dans 10 minutes à peu près bien voté. Nani yango ayebaki ke coronavirus a ovanta biso na ndako. Muto ayebaki te. Nani ayebaki ke coronavirus a ovanta biso na ndako. Muto mo ayebaki te ke coronavirus a ovanta biso na ndako. Nani yango ayebaki ke ba ko konsibo vanda. Bovanda na ndako bobima te toza na interdiction bima muto ayebaki yango azate. Yango na baki kolala kolamuka ezaka habitude te. Le lendemain appartient à Dieu. Ya lelo ya biso ya lobi ezana ni eza ya nzambe. Na parla na makina lo baki ba maman na ba papa to négliger te toza na négligence te na likambo etali malade mo quelconque. Ce qui malade mo boebimi na mboka vraiment to il faut tirer vraiment attention. Tous à la distraité. Tous à la distraité. Tout le monde a biso te. Liwa e ponara mutu mundu te ponara mundele te po. Biso ba congolais. Bota ma congolais ke lengi. Le ba di kamala e bisengo e. So bota mi congolais ke lengi. Ba congolais baba malade ne sa biso te. Malade ne sa biso te. Ma tout cas pe a sonné mais na frère na biso moko ya congolais pe a na kati ya Paris atiki biso ka na malade ya coronavirus e kota ki vraiment je compatis. To éviter personne n'est à l'abri. Par rapport à la maladie où personne n'est à l'abri, il y a un autre aussi na ba maman, na ba papa, surtout ba maman qui sont tout ça la cuisine, tout côté pour na rolamba. Tant aux na kati ya cuisine maman aux lamba. Zana masque na yo. Voilà, maman est aux lamba.
masque vraiment longi na yo za na masque na yo pourquoi parce que on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il y a vraiment maman faut un masque pour ça ni au battre la peu bandeko o ba kolia biloko batela libota na yo maman faut vraiment au masque vraiment oza vraiment la masque na autant ozolamba parce que les temps sont mauvais. Na tango yo toza bo temps eza malamu te to yebite malade ko uta na gauche ko uta na droite to yebi peut-être ce qui est le temps de la fin to yebi peut-être ce qui est un apocalypse en tout cas to yebite to se protéger vraiment ma casse maman ceux qui sont là, vraiment, tous se protéger. Ma casse, surtout ça, tous se protéger. Même ça, malade, il faut vraiment qu'on a vraiment masque. Yo pende ko, so comme ko bi me ok pende ko na yo, za na masque na yo. Kanga vraiment munoko, kanga vraiment le mitango zoya et pas ya moninga. Ba le bina so que 1 mètre na moninga ko bo solo là. Donc ça vraiment la masque na yo, on ne sait jamais. Pour mutaza nango aoye banateki oyo, mutaza nango so ki na no abilité. Il faut tout le temps tous alana gel ezangate na banda c'est vrai baba ki kelele kozala gel vraiment ezangate il faut ezala vraiment air nyoso ba maman tozala nango tout le temps hein tozala na gel pona ko désinfecter maboko na biso à tout moment tozala na gel to désinfecter ba maboko na biso tout ça vraiment gel ezangate bagan ezangate tant to ça te misala na ndako et tout attendez to ça misala ko ba biki microbe bango eza partout to yebite eza na gauche bi eza na droite ba maman il faut to ça nini to la tabagon toza na bagon na ndaku musala surtout tozo sala toza la vraiment protéger na bagon to la tabagon toza na bagan na biso vraiment ezanga te pona koto se protéger vraiment contre maladie parce que maladie est vraiment dangereuse to négliger yango te nde to mesana ko négliger to bieza ya biso batu mundu te biso batu mundu to mesana na ba microbe tout ça mais faut to yeba ke to umeli na mboka mundele nde to umeli na mboka mundele nzoto na biso ezoko kasu ba microbe te ndenge ezala nde to kola na Congo kuna nzoto na biso kasu ba microbe te na Congo to tozaki ba microbe na biso ba fulu oui ndenge si atuna baki ba fulu na biso ata so la lipeka ata so la mupepe ezaki kaka ezama mais awa sikoyo to umela bamboka mundele nzoto ese komi ndenge mususu e mesene su biloko wana te do ba maman tozala vraiment na bagon to osala musala tozala vraiment tola tabagon tant to osala musala tola tabagon nde to osimba ba porte banda ko tola tabagon yo muto memaka mutuka zala na bagan na même na volant zala na masque na yo na ba porte nda ko so mama to parce que virus akoyela to koyeba te po to komika na système akeba nanga kina lo baboye o eza vinaigre mutu soko moni ko zana na gel ote soko zana gel te lo kwa ba gel esili okoki ko sona vinaigre na yo o kamati vinaigre o sukoli maboko o kamati vinaigre o misopeli na maboko vinaigre za désinfectant makasi ba bande ko botalanga vinaigre o eza vraiment désinfectant moko vraiment ya makasi zo yango tchena mai tchena savon sukola maboko abana to so vraiment so ya bana makasi surtout que bana banda ko bana ba ke na classe te soko moni o zana gel o te pour ko désinfecter maboko soko za na vinaigre salela vinaigre kaka oya vinaigre d'alcool eza makasi vinaigre eza désinfectant munene vinaigre obozomona ozu vinaigre na yo ochena mai oche savon osali nini osukoli maboko na yo osukoli maboko abana pona ko désinfecter ta air nyoso ningi bana baza bana ba osimba ba porte ba bobi place bana basima mingi moi porte ko fungola porte ko kanga en tout cas faut ozo vinaigre ko sopa sopa na ba poignet wana nyoso tout ko sopa sopa po to sa nini po eska virus akoyela to koyeba te surtout bagan eza peta musupe bana bavanda ndako boko ki pola tsa bana bagan baza la pena bagan parce que bana baza bisimba simba ko simba de gauche à droite il faut bana bakoza pe na bagan balati bagan ezaka bien pona ko sa ni ko prévenir ka ko sa vaut mieux prévoir que guérir pour malade o eza vraiment mortel ezobo ma batu mingi ezobo ma biso mingi tango komeli baninga biso pe to sa ni to za précaution ya malade wana ba parents de bozana bana ndako bona na conseil on a opesa en tout cas ndenge to za bo ba maman tokende musala te biso en France tokende musala te bapesi biso moins 3 semaines ndenge tozokende musala te mama zwa temps vraiment ya kopona biloko ya bana zwa temps ya kopona biloko na yo biloko nyonso oyo eza na kati ya ndako mama zwa kota vraiment na garde-robe na yo kamata vraiment banda kopona pona ba mama mosusu baza so koti na salle de beaucoup titala biloko etondi mona pe biloko mo alata te kende Kinshasa te biloko bana okane Kinshasa okomona biloko etondi na salle de bain modèle
modèle bilamba oyo alata susu te bilamba oyo bana balataka te bilamba oyo papa alataka te okomona ngo esali nini etondi vraiment na nini etondi na kati ya salle de bain orke eza bien te babilamba ekobota mpe bampuku ekobota mpe bampese bien ke toa na poto biloko nyonso te ekokobota bamicrobe eza kotraine par-ci par-là alors bamaman bozwa temps vraiment ndenge bapesi biso toza na bandako baconsigne biso boye vraiment bamaman nasengi na bamaman nyonso oyo bazotalanga oyo bazoyoka ngai surtout bino bato bwaso na bana basage bana bazwa mike botondisa basale de bain na bino na babiloko ya kala mwa sale de bain etonda mwasi mosusu aza na kota na sale de bain na ye place ochel kolo eza te okokenda ndako ya mutu olandi na matanga na ntongo poko tosokola yo mobi te na démarrer na kiena nga na kesokola kaka pa nanga parce que ntango mo deja kaka sale de bain na ye omoni déjà ndenge baboki mo basoyi basuki banini bilamba etondi de gauche à droite baserviette solo tout ça omona na posa sokola eza te moto si banze nakende nasokola kaka pa nanga en tout cas bamama to mikosa mpo bavirus oyo eza microbe yango mo babi ata so moto oza kotala iti te tya boye vous comprenez nde balakisi wana mpona microbe wana eza kose propager vite yo babiso sona moto 1 mètre mpona ni mpona koevite microbe bamama bokota na basale de bain bolongola babiloko nyonso ya kala ya mabe oyo bolinga otinda na kishasa to otinda te bwaka yango kaka bozwa basapato ya kala biloko mwa kala bachaussette de gauche à droite surtout ndako eza na bana bamama bachaussette de gauche à droite babiloko ebelebele baservice moko ya sali te biloko mwa mabe bamama en tout cas bosala efa bokamata bosala nini bobwaka parce que nyonso ezobendaka microbe ba maman to repasser ba serviette il faut qu'on repasse ba serviette ba maman serviette que nous pensons on zoto mais moto et bon ma microbe ya bozo mo babi ke corona wana na ba Afrique kuna chaleur wana akoka ngo makasi te corona akoka vraiment chaleur wana te donc chaleur ça kane bomaka maman soko sokoli ba serviette wana il faut qu'on repasser yango repasser ba serviette na yo avant ko utiliser ba maman ba drap bo repasser ba drap avant ko lala ba drap ya bana bo repasser ya bino moko mikolo bo repasser ça très important mikolo ménage à fond parce que musala ezate ndenge boza boena banda ku c'est le moment qu'on profiter ko sala ba ménage à fond parce que herbo ke na musala kaka ke musala ana lembi ana sali bona na tante na ko sala na ngate je comprends tout nzoto lembaka mais sikoyo 3 semaines ko vanda kaka allo matongi te ko vanda kaka te téléphone kaka pona ko tonga te ko vanda la téléphone pona ko tonga to ko vanda 3 heures du temps bando benga ki mutu boye bapeke na tango nde to sabu na minute oyo basi bana ndako mibali baza bandako yo mutu mesana ko benga moninga na ba minuit 1 heure 2 heures parce que mobali na sala na butu ko benga sute parce que baki na tango mibali baza na ndako basi bana ndako ba papa bana ndako ko déranger te bato o bavanda ka ba ko dialoguer te mobali za na tango ko dialoguer na mwasi na été c'est le moment ba maman bo profiter ndenge papa bo bana ndaku yeba ndene ko so na papa senga papa dialogue akimako wana ona kende musala te na fatigué a jobwe mikolo papa bazana ndaku so papa azana ndaku senga papa dialogue na papa bo sorola na papa parce que ndako ezanga dialogue eza ndaku te ndako so ezana dialogue te ekoya ka mabe ebuka na ka mabe ndako feza kana dialogue alors c'est le moment ya ko profiter ndenge ba parents ba na ndaku ba maman bozana ndaku papa azana ndaku bo vanda bo dialogue bo solola makambo bozaka na temps ko solola te bozaka na vraiment temps ezalaka te wana ou bien makambo mobali akimaka po bosa ou bien au moins ça kimaka c'est le moment bosa nini bo vanda na kati ndako bo solola mais tant bozo solola conseil ya maman ile anitu bolanda conseil tant bozo so na moninga o so na papa komatisa na mungongo te ça sert à rien komatisa na yo voite que ce qu'on matisi mobali mo abanga mwasi na mokilo azala te mobali a respectera mwasi na epesa mwasi na respect parce que biso basi to ba maman il faut ka ba respecter mobali abanga to ka te so ngengeli mobali akobanga yo ceux qui balobi omoni carie dentaire hein ceux qui biso batobela mais comme biso bazela mini moko artificiel nzo ezani balongola mini po mini sala kani mini saka passe carie dentaire ceux qui muta sabela mini ayebi ndenge zala mwasi kolinga to zala kwa carie dentaire na kati ndako libala na yo na yebi ke mibali mingi nde bazana zo mona bavandi biso pona nini moi j'ai une femme querelleuse à la maison moi nanga muta makele mibali musu bazo regretter ndenge bavandi na ndako na yebi kutu mususu bavandi si abi asanga mama nitu na makelo ya zala na ngonga na vanda te na kila ngapa grand frère nanga akeko abie
nakenda pas grand frère na ngai nakenda moi mikolo na vanda pas grand frère donc a préféré na ye akende pas grand frère akende kovanda po pas grand frère kuna makelele kozala te moto atia makelele ata sa nini akimi mwasi na bana ndako mpona ni ayebi ke 3 semaines oyo c'est chaud donc nde bavanda pendant 3 semaines oyo ekozala makelele na makelele mwasi yo nde okimisaka mobali na ndako bamama nde bakimisaka bapapa na ndako lokola bapapa bapesi biso kitofanda na ndako ndenge mokonzi ya mboka alobi tika mobali na ovanda na kimia kolamusaka mobali na 3h du matin totunaki makambo kolamusaka mobali na ba 2h te ba 1h banda kotuna makambo na makambo mosusu eleka ntango na bolinganaka te yo ozolamusa mobali otune na ndeni ntango na bozaki mosa mobali te yebisa te pesa mobali na yo kimia po mibali kande bakima ndako eske so mona mosa kimi ndako libala ke bazaka te mibali ne basaka nini bakima ndako yeba ninga osana mobali na yo pesa mobali na yo kimia kozala agressif te soko kozala agressif yeba ke ne mibali bavana ndako bazo banga abi mosa ngamta makelele mosa ngaza agressif mosa ngaza mutaboy asa muta soko la gressa mobali ke je peux changer à tout moment que nakoki na ko changer et baza ko s'attendre bazo zela yebika ke soko mibali muso ba profitaka asabi ke mwasa za mwasa makilele mwasa linga ko sona ayebi ke soki na toucher awa osabu na ko so bakle na ngana osali na ko bima na okende sikoyo yo ozotala nga landa mate ya mama ile ya nitu lakisi ekokoko changer okoko koma mpe moto asika bovandi na ndako kolamusa na ba 1h du matin te na ba 2h te na lakisi ekokoki kochanger makambo mosusu foko ozwango à la légère ata likambo ezali bato mosusu bazali omona ana problème la semeki akangeli mobali kanda ya mobali nini na kati bato baza il y a des couples comme ça moi ça a un problème na semeki na ye akotisi mpe na mobali na kati moi ça a un problème na bokilo na ye akotisi na mobali na kati te mutu na mikumba na ye ce n'est pas que ayo za problème na semeki no foko tsape oko tsape na ni mobile no na katama mais non pourquoi ils ont problème na semeki no tel mobile te boko bongisa entre ba semeki wana problème na mabokilo ko bongisa na mama bokilo to na papa bokilo ko bandola musa mobile na buntu te ndeko na yo mama na yo papa te mobile akokima yo akokima te ndenge nini pozo chaye makelele moi c'est ko ça quoi carré dentaire te basi ebele balokwa ba coronavirus soko akoti yo suka na ngoni na bomi yo ba o bazobika baza muke mwasi ya makelele akimisa mobali na ndako na yebika bokolo baki mama Eliane yo le baka basi me bino basi ne mtubolela mabala ti bon suka mona mobali ake veye ke na sala veye pona luka mwasi te basi ne batonda kana veye bo suka mona ke église ba bi boto sambela pona ba célibataire au moni mibali baki mbango ba sambela na célibataire te na au jour d'aujourd'hui basi basé belé na mokili et belé makasi na le monde ke mobali akei o pasteur na ko bala te mibali basa bongo te zakaka basi au monde ke pas pasteur sambela pona ngai tala âge na komi na 35 ans nazo bala kaka te ça c'est les femmes o ko sambela bongo sambelo seli jeûne et prière et bon ce ko so nzamba pambolio après so libala ngo o komi sous carie dentaire o komi sous coronavirus au monde te ko tumisa no nzambe pamba on a qui tout ce qui n'a pas pamba cause la coronavirus te cause la carie dentaire te moi si à makelele bible le bible malamu ndako ezangi viande mezana kimia ke ndako ezana caviar ndako ezana saumon ndako ezana je sais pas na nini makelele te ba maman en tout cas bo tirer vraiment attention comme na website bino ngayo bino mameli ya nitu na yeko sona bino bandeko nanga ndenge ni yakobata libala ndenge kovana mobali na ndako libala kozala mwasi ya makelele te koza mwasi oki likambo esepeli sio te na ntango wana koyebisa mobali te luka na mama moko moni imera mobali na yo eza mwa kimia oyebisa papa na posa tosolola façon kosengele mpe bosolola na humilité okomona osala nini apesa mpe temps tosolola me bato mosusu ngai na posa tosolola obima nalobaki no nini naki na posa tosolola te mais oloba na mobali oyo nde ozoba na mwana mobali aka na orgueil ne moko bobotamaka nango bato baboti bana basi na bana mibali omona bana na ndako omona mwana mobali ana 3 ans mwana mwasi ana 6 ans mais oyo mobali alinga koza na autorité koleka mwana ya mwasi parce que mokili esama bongo nzambe asalaki mobali fo aza na autorité par rapport ya mwasi za na façon koyebisa mobali oke wana mposa bosolola yebisa ngo na kimia so papa na mposa tosolola soki apesa ota jour wana te eleki de jour papa banda jour na na mposa tosolola monika ozoza lela moni oza na temps tosolola loba na yango na douceur nyonso bible lobi ki une réponse douce calme la colère loba na douceur na tendresse mobali akopesa temps bovanda bosani bokosolola nazoloba bino na ntina nga mama Eliane nitu nasolaka na bapapa ebele babenga nga bayebisaka nga bezali ya biso basi nde tozaka mama Eliane mobali akende ozomwasi na libanda te ndenge nini tala mwasi na nga boye tala mwasi na nga boye ya bomoni na yelaka
bino ba conseil pour na koyebisa bino ke bosala attention soko oza ndako ya libala mwasi so osali premier divorce osali deuxième troisième divorce ekomi eloko mosusu bake ta un problème mwasi abongaki libala no liboso so esimbaki te so okoti na oyo ya mibale batela yango zala lokola moto amemaka maki moto amemaka maki abundaka te aswanaka te asaka nini azolengela bamaki na ye abi soki nabundi awa so naswani maki na ngai kokoya kopanzana soki ya liboso ese ebebi ozo ya mibale esa nini batela yo oyo ya liboso ebebi te nalobi teke ebebisa batela yango pour ke esa nini ebeba te donc makambo naki nango tosola bino lelo yango wana kozala lokola corona monde tobanga tala bagan soki olati bagan ngai mikolo ka boye mpa na nga mpe nalingi na nga bapaya te koya te pana nga koya te ndenge ezaka ngingo na sala surprise na boye ba surprise vanda na corona na ndako na yo oh masque yo pe ko vanda bien ko yo po matata ya masque voilà. On va bien en protection. Ozo se protéger. Pose la maladie, mais protéger pe libala na yo maman. Protéger pe libala na yo. Nengo ozo protéger boy. Pona maladie koto na nzoto te protéger pe libala na yo. Nengo ozo protéger nzoto na yo boy. Tokomi bato banini bato ba masque bato ba gants ndenge na lobi sous ba maman bo changer ba drap maman bo repasser ba drap avant kolala bo repasser ba drap ezo momoto ba drap ya bana ba drap na bino surtout biloko ya bana faut bosa très attention pour bana baza vraiment très fragile ba maman bo sala ménage à fond na chambre maman bimisa ba chaussette à papa bimisa ba sous-vêtements ya papa ba biloko nyonso mo kieza ya kala kala lata mate zo ya ngoche na poubelle bo akaponyo so leza déjà na microbe quand c'est que pour na kota sur na machine te et lata makate obomi encore place moko boti mbongi sala nini zo yango bwaka yango na salle de bain nazo beta 7000 salle de bain parce que ba maman mi ba na négligence basi mi ba na négligence ba salle de bain bi ke muto kota salle de bain te mais na tanga ba matanga ndeto se jija okena ndako muto tali salle de bain bi quand na mona ke nenga dendaka bo salle de bain eza yango muso okena na ndako kuti toilette buka na utali lo lendo nso na libanda boye nzoka zaka toilette ko buka na boye baka ko bungisa eza vraiment très important ayo tiki toilette eza ko buka na tango papa ki kuna pa mantioni akuti manti la bungisi toilette ba chama fleur mo boye ba chama ba livre na ya kotanga soki papa vandi na ye azotanga ba livre yo kanisa yo akanisa te po nini po na toilette place azokende eza malamu yo négliger nyonso o négliger ndako banda cuisine salon on négliger na partout alors soki papa ki mo libanda boye okomolela okomokende kosala veiller okomokende ba prière nzoka ne eloko no batela kolinga te libale koma na niveau ya ba prière na kende osala ba prière pona mobali te batela yango kaka prière feza ke nzambe batela biso na mobali nanga tozala malamu nzambe tozala bien mobali ake mosala tikela ba prière nzambe batela yo peske za libota na ngai bana na nzambe batela kolinga ba prière te ke soki mobali sa ponyo ke mo mke ake pa mosi muso komika nzambe ya ba prière muso pesa nzambe kanda parce que ozaki na eloko obateli yango te ntango oseki ekomi kotumisa nzambe pamba donc ba conseil na ngo plus ba ndeko na ngai yango wana en tout cas tout ça très attention coronavirus ça vraiment dangereux moi si ko lingo comme oza coronavirus na kuna otena ibi ko ba pondre bi mibalite basi nde balinga mabala basi nde balela ka mabala nazala bano babenga nga soki bana baza kolela mikolo baza kolela mibali balela te mibali babenga po apesa rapport maman ni tutaba mais moi c'est maman métissé azolela po nini yo mozo sane ozo bipisa mozo mibali balela kate biso basi nde tosaka nini tolela parce que biso basi to kana besoin ya ba mariage quand on a bisi bino en tout cas masque ezanga te bagan ezanga te bagan vraiment en tout cas bagan ezanga biso te tozala nango ba gel ou désinfectant ezanga te na ba porte ba mama bwana bana ta santé na biso moko j'avais nini na la bata j'avais la bato oyo eza makasi eza efficace mo sakana te vinaigre mama zwa vinaigre zwa ta mo éponge nika ona ba porte na yo ba porte ba pona nde bana ba osimba simba ko nika par par la toilette ko zwa pe soin ya toilette faut vraiment ko zwa soin ya toilette nyoso faut ko zwa toilette ko tia vraiment javel tout le temps ko pense vraiment toilette très bien vraiment très important pour na ko désinfecter pour na ko kimisa ba microbe na kasi pour na lelo to sikola maman ile anitu merci na bien soutenu de bo disposer ta na bino na bino bo disposer ngo pour na mona ba commentaire ndenge bo ko tshela nga ndenge bo disposer
disposer en tout cas merci beaucoup ne bo disposer ta bino pona kota la ngai et puis pona koyoka nga merci pona ba commentaire na bino mbote mingi na bande ko na nga nyoso tune na s'excuser so pona Suède normalement fakina ke de Suède le 20 mars mais mona ke de susu ezate pona ko virus oyo avant disipso na kati ya ndako menzamba ko sunga biso ka mbala sima to kutana mbote na ba oba hotela na partie ya Belgique mbote ba to ba hotela na Irlande mbote ba hotela na Hollande mbote na ba oya Botswana mbote na ba oba na Maroc mbote na ba oba na Turquie mbote ba oba na Chine mikolo bakati biso makolo mwato ke de Chine ezate biso ko to mesana kaka muke muke okeyo zungi muke muke okeyo zungi mikolo bakati biso makolo nzamba sala biso ngolu ponzela na biso sanini efonga babaye baza na Afrique du Sud mbote belé Johannesburg ba episenga mamanga atako na Johannesburg en tout cas mbote na bino bino surtout partout ska bozala en tout cas na linga bino mingi bobi ba mele na linga bino ponga na ngamta bolingo nazaka na ngai hypocrite na linga kana linga vraiment bino makasi ne bino bosani bolinga ngakanda ba God bless you Mungu abariki tata nzamba kalisa ko mwana nzamba ne be chenel bana betu bon bye bye attention na coronavirus.